coucou ma famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a air vidéo koko melayo, il y a bonjour, topé, il y a bonsoir. Vraiment, tika nzambe na lola apambola biso, ba papa, pe ba mama nyon, surtout na yo dekonanga, moi si, ya mobali, papa, maman, okozwa libaku ya kotalanga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, topé si nzambe, merci pour la vie na biso. Et toloba toujours que esika batabo moibaza eye banaka parce que totara nzambe liboso après si na biso et aka kolanda nasima. Éternel Dieu des armées, Yahweh Topesio, merci. Merci Père éternel, merci les dieux fidèles, merci le véritable Dieu, merci na souffle de vie au Pesibiso côté de Manasusu na tango, merci na bomo ya papa maman de kwa moi si ya mobile oyo bateli. Merci pour la bonne moïnaye. Éternel, te recommander moment où il y a partage sur le beau konayo, zana biso du début jusqu'à la fin. Seigneur, tikete o ngala kobimisa yawe e o te pa na yo tia maloba Seigneur ngana zana instrument ya pamba maloba o yo to pe message o ebo tambo mesala musala na yango to chasser nyonso ayo te zana musika na ba vidéo pe na chaîne na biso to bombi yango na nguya makila na yo Seigneur règne na yo ezala partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma famille, vraiment, imbiquée. Moi, mikolo tozo sala bo ba jour tozo ya te na lobara toujours que tant toye c'est parce que tozo ne loko loba. Ce qui loko lobe ça te loko loba pe et si la rakutu kati ezala kaka mais ezali kama batan, ezali kama batan donc tandaku mambo église business pepai donc vous comprenez nga kaka ezaka batan donc na temps nyonso on nzamba pesa ka temps libre autant libre monanaka toyaka pona ko partager parce que ya loba ezanga na ngoka toujours te ezala kaka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ce qui les deux zamba no liboso ya kolandanga na singi na okaka o s'abonner. Ceux qui peut osara déjà abonné bola ikelanga ba vidéo vraiment ezali façon ya bino ya ko soutenir to pe ya ko encourager ngai tant vidéo ekoti omoni o liker vraiment partager pourquoi pas aussi ba commentaire vraiment ezana ngoka tant otaka travail ndezalaka bongama tiaki tibongisa wa vanda donc ba like wana vraiment eza ba encouragement pour nanga nzamba lola akozanga te na kopambola biso. Voilà na na sujet moko o na ngoto solola entre nous. Vraiment entre nous na benga bino ba collègue na ngai so na koloba bongo na koloba bongo ba bana membre veut dire na posa ba mama pasteur toyebi ke toza na 5 ministères atoza mwasi ya évangéliste oza mwasi ya prophète oza mwasi ya diacre oza mwasi ya apôtre oza mwasi yaka parce que oza na kati ya 5 mobali na na kati ya 5 ministères tant to ba pasteur parce que to mona mobali ba mpate mobali ba mpate na sima na yeso ki dia kraza évangéliste ebo na bo bango nyonso wana baza na kati ya 5 ministères. Alors ma chérie yaka mwana membre yaka to sulula biso nyonso wana to ya mama pasteur, mama évangéliste, mama diacre, mama prophète, mama yaka bébé, yaka to solola. Vraiment, na yoka batu mingi koloba, mama pasteur bazaka basongi songi, mama pasteur bazaka mitema mabe, mama pasteur bazalaka ba jalouse, mama pasteur bazalaka boye, mama pasteur boye do ba traitaka biso de nyonso tu oto yoka nga na bino wana. Tout d'abord ya liboso nga na oloba ya liboso d'abord c'est l'éducation o muto awuti na ngwe pa na bango aye na ngo libala. Déjà avant non ya okoma mama pasteur moi ça ya na libala aina libala tanga ye libala wana awuti pa na bango na éducation moko o bapesa ye ya ndenge akoki ko se comporter na belle famille na entourage ya mobali na ye na ba camarades bandeko baninga et tout. Et quand on parle ya ba entourage ya musala mobali ya nyonso tu wana tozomona pe ministère o mobala o kamba eza na kati. Et deuxièmement ezali lolenge oyo mutu azomemela makambo na esika oyo ya moneli wana nga na olobango te ke eza ube na encourager yango non
parce que déjà tant déjà na base éducation non déjà est base eza bongo te. Peu importe siko yoki okutela, peu importe attitude ya bato, peu importe comportement ya bato yoki okuta, et ça la te que yo changer. Au contraire, yo nde fois imposer oyo zanango, olakisa bango ya malamu oyo zanango, parce que balobi malamu et domina toujours mabe. Parce que quand on parle de malamu, tout le monde a yé moro nzambe, parce que aza saint. Aza bolingo, aza malamu, aza kimia, aza paix, aza donc nzambe aza na ba qualité aza nyonso wana otokoyi koloba. Mais siko soki yo poza na malamu wana oza yo wana, alors oyo mabe yo ki okuta yango tende ko dominer ya malamu oyo oza nango kati na yo. Soki balobi ma pasteur songi, c'est parce que tant mosusu sœur moko abetelaki ma pasteur lisolo. Ayebi conscience en âme et conscience ayebi ke na betelaki yango mutu mosuku mais na betelaki ka ma pasteur neni likambo ebimi seke ma pasteur mutu abimisi yango à moins ki abetela 2-3 personnes lisolo nde nauti oloba na video précédent awa ke okobetela mutu lisolo kanisi ke ye nde pire na alors ke pire wana aza mpe na pire ne pembeni donc bosalani ba pire tieke koma ba pirate na ba piraterie bino nde bokoyeba. Donc pour dire que tant moto azoloba bongo c'est parce que ayebi ke apartageaki yango uniquement na mama pasteur nde esali ke eloko wana ebimi. Tant bazoba ke bamama pasteur bazalaka jalouse, bamama pasteur orgueilleuse, bamama pasteur bazalaka boye. Mama pasteur, mama évangéliste, mama diacre, mama prophète, mama apôtre, oza mama bana. Peu importe âge na yo, peu importe bato oyo ozokamba, peu importe siko yo ki okuta na ministère, yo nde mama bana wana. Alors soki mobali no azo travailler na CP ya ministère ya mutu nde na lobi na mosusu pasteur mokambi général aza likolo ya oyo baza na se nini badiacre banini tutututu wana me badépartement na église ka nde ezalaka. Alors ntango baobengo mama Esther, ntango baobengo mama Ruth, ntango baobengo mama Sophie, ntango baobengo mama Abigail, ntango baobengo mama Anne, c'est que mama wana déjà ezopese likolo. Il faut omiyeba place oyoza. Il faut omitia penza malamu place yango. Déjà na kati na ministère, muto aza appelé, muto aza na vision, muto aza na eloko wana eza mobali na. Toboyi te lelo tokoma omona na ba ministère mosusu mona mwasi pi aza peut-être pe pasteur. Tant mosusu mwasi pa aza déjà pasteur quelque part, bakutana na mobali babalani aye a s'intégrer pe na ministère ya mobali ne. Misusu po mona tant mosusu aza pe appelé. Nzambe pa benge malukaki aya pembe na mosali na ye po eloko wana ebima efungwa masusu kati na ye. Tomona yango. Mais ce que eza bongo te, si ce n'est pas le cas, ce que nous avons ma pasteur simple, il y a édifier le peuple de Dieu, tant que na réunion, na rencontre ya ba maman, moi les loboza ma raté au lobaka. Donc ça veut dire ozo soutenir ministère dans sens wana. Maman yeba ko garder bands. Même si oza pasteur, même si ba consacrer yo na propre église ya mobali na yo, yeba ki avant yo likolo na o vision moko ezala ki o nzamba pesa ki ona mutu o eza mobali no. Alors na lobi bongo pona nini? Pona ke Ndiza kabama pasteur msu basoka les dessus, les devant ya makambo ebele na kati na ministère. Maman koko, papa koko ozala te. Tomona basa nzambe akenda ba mission. Akoza na mission. Maman atikale tellement pas comme déjà ko kamba, tellement ye pas pasteur. Asa pene eloko yango. Maman atikali ko kamba. Wana peut-être na absence ya papa, mara mususu soki eleki, okota na sagesse akibomwasi, na sagesse il y a qui servante de Dieu, on peut gérer certaines situations, on peut gérer certaines makambo et gérer. Mais il y a des situations où sous oyo, au latina nous maîtrise de soi. Au suna nous kimia katina yo. Obite na concité na papa, na concité na mobali nanga, na concité papa parce que mingi ezara bon ouais papa, na concité na no papa, poto yeba neni to kusala pona likambo yango. Tango balobaka ke mama pasteur boy, mama pasteur gay, mama pasteur mimona, mama pasteur. Peut-être tango bato bamonaka babiloko moko boye. Mais toyebi na biso pe ke bato pe balobaka na bango kaka. Et kokozala po salaka no pe bongo te.
ozwaka no mpe bale devant wana te oza no mpe ndenge wana te me bato bakoki oloba kojuge yo na ndenge oyo bango bamoneli eza na baorgueil mosusu nayebi ke bato balobaka parce que ma paster aimposa nde respect ma paster aza ennemi na motu te aye église apesi mbote na motu nyonso asalue motu nyonso mais atia barrière na ye moko boye atia limite na ye moko boye ya kogarde respect wana ekimama mosusu mpe moko omona babengi na bango yo orgueilleuse mais soki yo moko oyebi ke na nyonso baotraite yo eza nango bongo te yo tie na okaa nde respect oloki kaka koimpose respect moko boye en tout cas zala na yo tranquille otika no bato baloba mais soki ozomikuta wana nde mabe parce que même bible ezoyebisa biso ke baloba no makambo baloba no mabe me bakuto nango te soki bakuti yo nango nde mabe parce que soki bakangi mama paster a flagrant délit ya otonga basœur bacouple nde mabe donc cela veut dire mama paster atiaka monoko nde na makambo ya mabala bato ya bacouple ya bato mama ntango opesa conseil pesa conseil en général pesa conseil yebaki mabala ndenge eza boye baproblème ezanga te parce que même ya yo moko mama paster ntango oteya onebiki na kati ya libala na yo ya des problèmes ya de makambo mike mike oyo yo géraka na mobali no alors ndenge moko mpe ezala mpe na bacouple nyonso alors ntango ekozala na bacouple nyonso wana yeba sikoyo ndenge ya kopesela conseil ce n'est pas que sere moko mama moko ya église ayaki akonfiaki yo likambo yo telemi na ona chere okomi mbwakela nde esika wapi mpe bakomi okanga bamama paster ebele basongisongi omoni te likambo na ngaki oloba ona chere nga motu nayebisaki asunganga mabe parce que bakuloba no me bakuto nango te so bakuti yo na mabe yango bakuti yo na makambo yango nde esika wapi mabe ezali mes sœurs kokamba bato eza facile te kosoutenir mobali na kati na vision aza nango eza facile te nde nalobi na début soki oza mpe na grâce wana oza mpe na appel wana eza bien mais soki oza nango te oza kaka mwasi oyo aye kosoutenir mobali na oza aide travailler nango dans l'ombre balobi derrière un grand homme se cache une grande dame lukoza la grande dame oyo se cache nsima ya mobali na ye mpona kopousse mobali na ye mpona kofaire avancer ye mpona kosoutenir ye physiquement spirituellement na vision na ministère oyo aza nango azokamba mais soki yo oza wana mpona koya koétouffe oza wana okomi libaku oza wana okomi libaku ya basœur ya bafrère ya bamama ya bana bajeune na kati na ministère nzambe alongolo tomona bamama paster ebele nzambe alongola bango tolela moi je me rappelle en 2007 eya na mama paster moko akufaka na kini azalanga na kini à l'époque nalingaka mama paster wana couple wana tellement donc nayebi te na 2007 ma paster wana ntango akufa nde ezalaka après liwa bamakambo nde ebimaka toya kodécouvrir bamakambo ebele toba nzambe asali volonté na ye parce que ngai azala so nake église ata ti lelo ndenge nga mo mpe nakoma na mama paster bo ti lelo so nake baéglise ngai atalaka bamama paster mpo nasepela na nga na bango nasepela na nga na bango parce que namonaka bamama paster bazalaka na éclat moko boye bazalaka bien sûr que oui so aza mama paster a propre parce qu'il y a des mamas paster a salité wana mpe tokoya nango bien sûr que oui so aza mama paster a propre donc omonaki propriété classe en tout cas j'apprécie parce que nga nalinga moto aza bien na félicité na apprécier ye moko boye visa nga azaka bongo olati bien na yo soki très bien habillé ma soeur na sepel pa na accoutrement na habillement na nga za bongo na apprécier na féliciter mutu donc c'est comme ça moi donc c'est que nga nazaki so na ke église même église na so tandis na kin so ma pasteur na biso aye na boki nis na tel ma pasteur na sambe muke louange nga kana nazobina na sobeta maboko na boka liswa ma pasteur donc na sepela na ba ma pasteur soka lati bien asa propre présentable na boka boka nanka kude donc et ça la bien ti lelo donc voilà donc c'est que soki nzamba longo oza okomi étouffement
na kati na ministère na vision oyo nzambe atie na mosali na ye akolongola yo yaya. Nzambe azalaka jaloux. Eza na mutu moko te aza jaloux na mokili oyo koleka nzambe parce que alingaka kokabola gloire nde na mutu te. Alingaka oyo ye atie esalama ndenge oyo ye alingi mpo gloire ezonga epani parce que ntango mosali ne aosala mosala nde na kobanga ye. Naolobela mpenza bavrai pasteur awa, naolobela mpenza basala nzambe basolo basalela nzambe babanga nzambe. Ntango mosala nzambe wana azosalela nzambe na kobanga ye na kotosa ye aosalela pa nzambe na bosolo, gloire ezonga pa nani, lokumu ezonga pa nani, n'est-ce pas epa nzambe? Mais soki yo mama pasteur okomi étouffement, okomi obstacle, okomi libaku yake ava pasteur ake koteya yo swanisi ye no na ndaku, ndenge omonaki message ya suspect, ndenge omonaki suspect na sœur protocole intercesseuse nayebi te nani, ndenge osalaki ndenge ekendaki ndenge esalaki au moment où oyebi ke aoprépare mémoire, aoprépare motu po akende oteya bana nzambe, po akende opartage message na peuple de Dieu, message oyo ekoedifie, message oyo ekosauve baâme, mais yo bebisi moral, moral eza sous bien te parce que akomi otatone, akomi moral ebebie, akomi komurmure, azosala na kati na ye bazoluka kaka bimisa pesa impression moko boye ya malamu po message ezala passe, mais kati ame molimo esprit eza ya kodétruire. Dieu va t'écarter ma soeur. Nzamba olongolo. Nzamba linga okabola gloire nena mutu te. Tika mosali na salele mosala na ya sa mosala ndenge sengeli. Déjà tant moza ma pasteur oyebi ba horaire à église. Oyebi ke lelo tozaka na culte. Lelo papa opesa culte. Lelo papa mateya, lelo papa boye. Lukaka mémoire à papa za akimia. Lukaka mémoire à papa sa akimia. Liese même biloko oyo ko rafraîchir yesu mémoire. Liesa epena bien ça les recettes repas oyo ko rafraîchir yesu mémoire. Et ko sala ki azala poser. Donc esengo pesi esengo moko boye na journée wana. Au moins que pasteur okende liboso aoteya na message ekota na bato bazala communiquer na joie wana. C'est ça rôle na yo. Ya ko sala ya ko jouer dans l'ombre, ya ko sala musala mo o yo moko za conscient ebi ke musala o te sa meza ngate ya nzambe mais ngape na part moko boy on a transmettre wana po makamu musala esa mabo komi tout atolo te komi pesa gloire te tika nzamba zo gloire na musala na ye na nzela musali na ye kozala libaku te kozala obstacle te ma pasteur asala concurrence na ba sœur à église te. Déjà yo moko faut à l'exemplaire, faut à propre. Parce que lelo ba mate ebele na kati na l'église et comme arabongisa mbetu, lala na papa, panza boye, buka loketo, sembola, sala boye, c'est bien. Mais mate ya malamu pe, oh faut to intégrer. Eza kolakisa ba mama ba jeune sœur lolenge ya ko s'entretenir nzoto na bango lolenge ya ko sala propre siko tango zote ya bongo yo moko pe fo ba mo da propreté na ko banda na manzaka ko banda na suki ko kitati na se ma pasteur alipeka solo échec ma pasteur a monoko solo échec ma pasteur ya échec Yaya, pose à la propre, pose à la bien. Et ça, quand tu pour la tabilamba cher. Et ça peut être que vous avez mis la qui sa te. Et ça, que tant que tu malibo soit battu. Même si tu es malibo soit battu, tu as va na kiti. Faut à l'exemplaire. Il y a un esprit qui est na lula ranatala ma pasteur. Parce que la lingarata oiseau apparaître belle, jolie, propre, élégante. C'est ça. Parce que semble les péquicités. Donc, faut monter à propre. Faut monter à la bien présenter. Pourtant, on transmettre un message à yomoko mona ki yemoko aza déjà bon. Tant sous ba limite quand on ça mais pour aller plus loin tout ça on l'appelle attends ma pasteur bien na tout neta ma futani ne pas kolaka. Pour on donne ce qu'on a. Ozomona. C'est ça. Zala propre. Tant aux autres à mater, tant aux autres à attaquer ou édifier, tant aux autres à canauter longtemps ce qui n'est ni même quand à ta modération, moi exhortation, voilà, quoi édifier caca. Donc,
ni ti robe nango na lati eza ya combien na benya ya na robe mo après mangondo mais so na bongisi yango bien sac na ngai otala boye nga wana naleki nzela ma pasteur na biso à très bonne qualité donc yo mpe ezala ma pasteur à très bonne qualité cela veut dire ezala propre ezala sage ezala gentil kozala na rando na baseur eza bama pasteur mosusu baza na baguerre d'esprit na baseur na bamama na église donc c'est que ye ki ma pasteur na ye aza na guerre d'esprit donc ser wana ndenge azalaka nayeba te ke ma pasteur aniongelaki na kati ya motema ma pasteur alobaka ye amimondaka donc ye des fois azalaka au-dessus des fois aza likolo te eza mpe na motu mosusu mpe yaka église alataka koleka ma pasteur epekisi te eza possibilité na ye eza bamoyen na ye oyo aza nango mais ma pasteur mpe fois azalaka présentable azala propre c'est tout ayosala concurrence na motu te kosala concurrence te kosala te yo loko omoni sak wana omoni ser wana me namoni esaki oyo na tiktok ye pa meme yango mpe na osomba siko ntango oloba yo mpe osomba yango wana baprojet te na ndako avenir ya bana bobongisa te oza nango soki esaliki osomba ekutani osomba nango par hasard c'est pas un problème mais onga na olobela eza ya koluka kotiaka guerre moko boye d'esprit na bamama na baseur na kati na église non ce n'est pas ça osunga vision te en réalité dans l'homme c'est l'esprit molimo na yo oyo eza kati na yo nde koluka ebima ezala transmis na kati ya peuple de Dieu na kati ya bato oyo yo na mobali no soit mobali no azokamba parce que yo oza aide oza lisungi bama pasteur ebele bakimisa bato église à cause ya bacomportement à cause ya baattitude à cause ya kisongisongi ma pasteur azalaka na ekiri na ye ma pasteur azalaka bapeti mokonfia donc veut dire soki ye aye te nyonso elekaki jour wana na kiti oyeba yango parce que ana baétoile rouge ana balisu mpe matoi na ye na kati na église donc baétoile na ye baza wana bazokapte bamemeli ye vitesse ya 3G ya 4G bamemeli ye eboser wana lelo alata ndeni lelo alata lelo azela nga mpe dimanche nga mpe jour atono nga mpe nakolula yaya okenda kosambela yango lelo tozomona baministère aba basala ya nzambe ebele ezwa avance te oui toyebi ke ministère ezalaka na komba surtout biso bato tosalela nzambe na bamboka libanda oyo eza fasi te surtout bamboka balingaka nzambe te mais eza na bablocage mosusu eyaka na ministère na nzela ya comportement ya mwasi ya mosala nzambe parce que nzambe otala soki napamboli mosali na nga soki natomboli ye mwasi oyo akokoma ndeni nzambe ye moko ntanga limite ya babenediction ayebaka nzambe ayebi biso koleka biso moko ntango mosusu nzambe ayebi ke aolimite ono na ba 500 so okomi na ba 1000 1500 2000 ayebi ndenge okoma yango nzambe aolimite ono wana aoprepare yo aosalaki ozala taye ozala range po ntango emata gloire ezomata makambo ezomata yaka na makambo nango alors so oza maîtrise de soi te so oza na kiboyo te kati na yo eza pasi osunga ministère te osunga mosala nzambe te biso mpe baser na bamama oyo toyaka église botika kotukaka bamama pasteur nyonso tute nde baza ndenge moko yango nayebisi bino na début ça dépend de l'éducation mutu na mutu éducation oyo azwi mpo na bango na oyo aye kozwa mpe na kati ya libala na ye bien sûr ke soki azwi mobali oyo azwa encadre ye parce que y a des hommes oyo baencadra basi na bango eza na mibali oyo baencadra basi te eza na mibali oyo baencadra basi eza na mibali oyo baencadra basi te donc veut dire mwasi soki awuti na éducation mosusu mpo na bango aye mpe oyo akuta kaka na ndako ne ya libala mobali kutu mafu mais eza na mibali mosusu amoni mwasi awuti mpe na bonne éducation epe abakisi éducation parce que il faut maîtriser ou bien mpo yango nde botransmettre na bana et surtout na baministère nde na olobela bo il faut maîtriser ou bien mpo oyebi ke oza lisungi na ye oza nsima na ye na nzela na yo ntango yo ozotia ye à l'aise ntango yo azozala bien nde mpe ministère eyeke bien bamama paster so boza bose manifeste so boza bose manifeste parce que bamateya boye toandoya nango makasi mpo fo tosungana
soki pende oza mwasa mosala nzambe oza mwasa évangéliste ya nini se manifeste na commentaire awa mpo fo tosunga mpo bamate ya boye fo elamusa biso parce que bamama paster mpe ebele baofingama na bango pour rien misu mpe baofingama pour de raison alors basœur bamama oyo boyaka mpe na église botika kotuka ntango mosusu yo déjà paster awumeli na célibat obandaki kotia paster misu omoni ke paster aki obala yere aye na mama ekomi libaku ekomi likambo e alakisa ni alakisa elo te neti moto lokola nga be na olakisa nini neti nga na olakisa noni mpo déjà e nakende église natondisa maquillage na elongi te nalingaka nanu kozala na kitambala nanga boye so nabwaki eloko ya litoi nanga boye kaka nde nanga boye eloba so natie crayon so mpe natie crayon maquillage suka nanga yango siko na olakisa neti nini eza na biloko mosusu ekota deja na motema bato ekota deja na esprit ya bato ke bamama paster bazalaka boye alors ntango deja eloko wana ekoti ye bazalaka boye akomi otala mama paster na angle wana na ndenge wana mpo na ye esprit ekomi obende komi mona deja ke azalaka boye mais oapprocha ye te bien sûr ke oui atia peut-être balimite ne babarrière ne mpona koimpose respect na ye mais yeba nanu moto yango mpe ta mosusu oyo okritike ye bamama paster mosusu bazala na bango kritike pour ye ta mosusu nga mpe oyo naoloba ota mosusu mpe nazalaka nga kritike mais je m'en fous etali nga te nga oyo etali nga eza role na nga soutien ya mobali na nga nayebaki ministère ezo avance nakutaki mobali na nga na autant de personnes avec la temps grâce nzambe osala biso tozomata eza grâce na nga te eya grâce ya nzambe mais aussi naa mpe na part na nga parce que nabukaka mabolongo nasoutenaka ministère oyo nasoutenaka boye nasalaka boye ma paster azalaka patronne te ma paster s'il s'agit ya komba église ya komba bongisa pangusa bakiti na église patron eza yesu même mobali no ya patron te o paster patron kinia patron eza jésus christ de nazareth ma paster azalaka patron te azalaka patronne te patronne te azalaka te il s'agit ya komba église komba kopangusa bakiti pangusa kosala tia ordre na ndenge bien ya gentillesse ya kosika etu eza teke ya kokonza ya kolakisa ke ngai yo te église eza yesu yo moto osovaka baame te yo moto obikisaka bato te ni mobali no eza kaka grâce oyo nzambe aosala tie kati ne alors mama yeba role na yo bongisa soki bato baoloba mabe oyo baokuto nango oza nango bongisa soki bato baoloba mabe oyo ozano nango te baokuto mpe nango te me critique kaka ya bato yaya garde banse kotala kutu te koyoka kutu te au contraire senga maîtrise de soi senga na saint esprit atondi so na makasi lisusu na vie de prière ozala no kaka mwasa mabolongo parce que moto monene oyo baomona telemia na un grand homme là derrière ye c'est cache yo c'est cache yo donc c'est que sala no ka role na yo nzamba sungo ba pasteur sotoza to se manifester so bo se manifester to ya na deuxième partie ya Matthieu parce que ya Matthieu moko eza ebele o iko sunga biso de partout api to zwami eza na bosa ministère nzambe na poto na Congo ailleurs partout wapi eza ka musala nzambe changer na kombo te mboka ka nde changer kombo na différence ka ya l'église ne changer kombo so pe mobile na travailler na se ya ministère ya mutu bozana nu se préparer ka yaya même na kati ya ministère o bozana nu zalaka na préparer bongo po yebite lobi nzambe so sa mobile no grâce et bokende pe pour développer bo banda ministère na bino alors c'est très important biso ba maman parce que toza exemple toza mwinda balobi mwasi aza mwinda mwasi aza aide mwasi aza oyo abakisaka mwasi aza oyo ayaka na bainnovation mwasi aza oyo ayaka na makambo malamu na nsima na ye azopousse mobali na makambo malamu azopousse azalaka te wana tia le défend alakisaki ngai ntina ndako nyonso okonzala mobali nokoki elakisa na ministère te bamonaki ma paster ndako konzala papa c'est n'importe quoi c'est l'impolitesse manque à respect eza kitoko te na kati na bano bozokamba na kati ya ministère lakisaki oza une femme soumise ya hypocrisie te ya oyo fozala nango kati ti libanda parce que soko osali hypocrisie jo mosu mutu mosu oyo okango na kati ya ndako nde omona basekret bapaster ebele bima libanda bapaster na bomona nga jo nakenda ndako ne kuna yo ebimaka nga nakutaka yaka olakisa biso soki eza ya solo alors il faut tobongisa il faut toyeba role na biso ma paster yeba role na yo
yeba ke vision oyo mobali no aza nango quelque part provision mpe eza mpa na yo na nzela ya oyo kosala ya mwasi malamu na yo ya aide malamu na yo oyo kosunga ministère ya commenter so ozawa partager like tozonga mpona continue mateya que Dieu vous bénisse tokutani prochainement.